bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Du nouveau à Kinshasa. Pas de soucis pour la couverture de vos organisations. Un reportage de professionnels. Venez contacter Africa Info Concept. Vous aurez un service de qualité. Et surtout, 1. Pour les reportages deuil. 2. Pour vos fêtes de mariage. 3. Pour vos fêtes de baptême. Et aussi anniversaire et autres. Nous sommes très disposés de vous offrir un service de qualité. Côté photo et kobangate, ba photo shooting, ya modèle, ya lelo, ba couleur solo neti kaka na New York. Et koyeba na kutute, oyo ozali, okomi bossa na yomoko e. Venez nombreux car nous sommes à une phase promotionnelle. Soki olingi to diffuser makamburu na internet ezali kutu na prix ya mukei kobuka na lisute Africa Info Concept, la qualité oblige, mafuta na mafuta. Chers internautes partout dans le monde, batunyoso balandaka site na biso site eleki ba site nyoso Africa Info. Donc o nyoso boza branché tout oui sarabino ki boza décité pour bolanda rabiso partout dans le monde. Napesi bino bonsoir, bonjour, place nyoso bozo ami. Donc lelo na bisa ki bino ki ndenge na loba ki kokelish du moment na landi ti en plein studio nazana ye awa bozo zoye sikoyo muto azo sala ba faire mikolo en Afrique, donc danger bozo zoye sikoyo ndeka na lobaka ye pa na yezo ratete batu nyonso bapesa ki chance na mso bapia ki chance te mais lelo ba oki soni naza lelo na président Robino Mundibu. Bonsoir président. Ouais, bonsoir. Vraiment président, merci Nandengo Yambi Biso Lelo, Toye Kolando en plein studio. Oso préparé ni? Non, na studio, na bandi Misala, il y a album Nangai, où c'est pour la toute première fois, na Sala, album. Donc, on appelle ça qui combo noir et blanc. Donc, il y a un bandi Misala Nango. Donc, bye bye, Keno, Robino Mundibu. Dans un studio, na bandi travaux, il y a album noir et blanc. En tout cas, merci Boyoki Ndenge président Lobik, abandi déjà travaux, il y a album noir et blanc. Président, bato poto nyonso balinga kawe ba meloma na nyonso baza partout dans le monde bazo landa biso baza branché siko. Balingi baye ba secret na yo ya succès anine. Travail, juste ça. En tout cas, Boyoki, bato oza satisfait, Monique travail, alabi travail ndé yango za secret na président. Album aliboso rentabilité nango ezaki, ezandenge nini financièrement et puis matériellement. Non, tout dans la bimisa album te, oyo et bima chiffre 9, est juste un maxi single. Nangolo ba ezali plus que positif. Pour ceux qui total en à Kinshasa, artiste oazobeta ba concert mingi za Robino Mundibu. Kobeta concert mingi, c'est par rapport à la sollicitation. Pour la solliciter trop, c'est par rapport à baise aux anango. Et ce kotali na YouTube, ba nombre de vies au monde qui non parmi les artistes au bas ça ba millions de vies na YouTube au monde qui Robino Mundibu quelques titres na katia maxi single chiffre 9 et ça li pe ba millions de vies. Donc c'est un peu ça. Et donc c'est mon avis sur les alliés yangoana yango moni na koloba pona ngaike maxi single chiffre 9 et Simba peso continue toujours au Simba po malgré toi na studio robima lelote disque robima lelote disque toujours travailler non peut-être zo ba année yango moni malgré toi na studio tout zappé na promotion il y a maxi single chiffre 9 donc voilà. Donc boyoki batunyo so bazolanda partout dans le monde. Onyoso balanda rabiso Jenny Bosange Lele Alves Champs-Élysées. Moi si appelle la parole que c'est la réponse à président Robinho. Président Robinho, ba tu ba meloma na onyoso balanda parce que ba lobby boy qui en Afrique awa
yom tozo sa fierté africaine ozo yeba ke loko wana charge wana oza nango ya kobinisa Afrique ozo yeba ngo ke za charge osande ni ko gérer succès ndenge non na ebika ke non na sala effort lokola na sala ki avant pour na koma place na komi donc voilà c'est un peu ça donc na sala ba effort na comme place na komi ezali fruit ya travail donc na baissé ma beau côté na travail encore dur pour na les cas place on a allé puis na continuer quoi vraiment c'est bon et puis président question sous oyoza baliba tuna batolinga yeba ancien patron na yo bo relation ni bozaka na bango et puis na ba ancien collègue na yo oyo bozaka na bango na maison relation ni bozalaka nango tilelo ya to tika na ba relation malamu to na ba relation malamu na ba oyo to solaka na ba auto benganaka to na ba relation malamu ba o pe to solaka soute to bengana apete bon na ebité état d'esprit na bango so ekoma nini menga na ebi que non je suis l'homme de tout est bien na kansa toujours malamu pour na ba tout j'aime le bien pour les autres puis voilà. Vraiment merci Batunyo Soboki réponse au président Lobi président Robinho nga zo poser au ka ba question o ba meloman ba yaka nango vis-à-vis na biso ba lobi sous le moko na tuna yoke est-ce que yona fali poupa ou juste ça ndenge nini yona fali poupa président fali poupa des alliés relations ya analeki musique au non sala ya bien ya moni que non leki a évolué bien tika na cha leki nanga au poids eza pona azana bolingwa musique ya Congo ana évolution ana posa musique ya Congo peut évoluer yango moni a sala et puis voilà donc papa cherche bien piano yona relation za nini parce que tout à l'heure na yo ki dédicace pe ayevier na studio pour tout ça en studio ah eza secret nos ani nous respecter ba mikolo bango batonga nzela bango basala nzela ban expérience mingi toza toujours na posa ko approcher bango pour biso pe tokoka kokende mo musika tokoka kokola comprendre donc yango fona toujours na respect avant approcher mutu faut toujours na respect na faut reconnaître ba valeur na reconnaître grandeur na yango moni ngana na besoin na bango papa chéri na besoin na fana de yana weranson na soit déjà presque trop dans la posa na bango ba président nyonso no ba carrière na bango sa propre carrière na bango za bien parce que mon lieu na ça la succès na pe na groupe na ngai et nazo vivre pe makambo nazo vivre bon nazaka na début bon nazo vivre o ko lembiso pe otiki mais bango combien de fois vivre o ba vivre baza peka bazaka ba o baza tilelo donc voilà baza batu o ngai fona devoir ba respect belé pour basi batambuli ba pas moi mingi na nzela o nga nazoleka nazana besoin na bango ba pesanga ba conseil pour ba guider ngai pour na kende pe musika donc soki na lingi na zala soki na yina umela lokwa bango ba umela je le dois le respect beaucoup de respect. Voilà. Merci beaucoup, salut plaisir na batunyoso ya poto batunyoso balandaka biso ba mélomane parce que vous avez ba mélomane n'ina informé au yebi vous avez ba mélomane partout dans le monde ba sepelaka na yo façon à travail na yo puis respect na yo vis-à-vis même biso presse ndengo zo respecter presse en tout cas merci mais pour na bandeko na mususu baza ba impoli réponse nini to conseil nini ko pesa bango en tant que musicien au opposé ça la base mikolo mais au niveau ça ce qu'on peut conseiller pour faut ba yoka yo donc non pesa bango conseil que mukolo za mukolo nzabe pourquoi ça là za mukolo et faut yeba ko respecter mukolo ata za nangote ata yo leki lelo faut respecter toujours. Question de curiosité président Robinho obala non na marié vous en a bana na bana oui na roba toujours na bana bien que oyanga moko fille biologique aza moko mais bana nyonso mokili baza bana na ngai mwana ngai mwana bana ba grand frère ba grande sœur bana ba connaissance nga biso baza peka bana na ngai pona ko blesser bana misu onga na linga te ba benga nga pe papa na loba toujours kake naza na bana en tout cas boyoki batunyo se sali plaisir na batunyo so poto Patrick Teka na Suède Robinho Mundi Buyeyo. Bon, président, et là, comme ça, nous avons bakisa, pour le coup, toujours en plein studio, il faut tout sur la norme comme moi, tout. Album moi kobima, aux an label, déjà, aux an producteur, aux an nini, parce que album comme ma plateforme nyos,
Aussi qui précaution makambo na nyonso na producteur to album eza na niveau nini déjà na minute pour ba tumsu poto wali ngapé la msusu alingara obwakaye dédicace tout consort eza ndenge nini niveau chiffre 9 producteur mutabimisa ngomanu matondo mais noir et blanc na bandi travail nango c'est à peine na bandi travail nango na travail ngo na ngamuko na sa ngamuko et puis on verra tokotala mais na travail na ngamuko na travail no chiffre 9 ngamuko mais nazali tokotala ce qui producteur aya monani attention banzi so ba monani za no pomte biso kuna boya kutu kocha soki ngana évoluer ngana travailler na tambola oya moni aya to tambola longo aye na to tambola longo donc batonyo sona monde nanti bo comprendre que président lobi azana ye obino mundi ba lobi kazana ye ouvert na tout le monde et puis azo travailler na ye o nyoso moni que akwamiser pa na ye ba solola azana ye disponible numéro na ye me akopesa numéro na boité ezaka toujours ba contact boko benga tokoluka moyen ndeni ya ko contacter to yo ko se déplacer baroya bakokuta ye bureau nyonso ezali parce que tambo na structure o nyonso ya marque internationale de bato nyonso basalaka ndenge ba grand portefeuille basalaka ye paza na baligné na président merci beaucoup en tout cas merci est-ce que ozana moi liloba moko loba pona musala na nga pour la première fois au monanga na royamba yo eza omoni ndenge ni non na sepeli na yebaka yo na musala mususu parce qu'on a mon ko bina domaine côté ko musala ko jouer rôle mususu en fait donc na sepeli pour ba question na yo kende bien au legi koutna ba journaliste mususu ba mi benga de ba journaliste donc voilà quoi. Merci président Robinho Mondibu en tout cas na générique oyo ngana Frank Stemai to ko zanga te po biso mi balende to na site Frank Stemai on est ensemble donc Frank Stemai yo ebikaka bofi bosange on est ensemble. Merci président en tout cas je suis ravi nazo solo la pena sikoyo bomoni artiste Robinho Mondibu star to yambaye mais tout ça de quoi to en plein studio to profiter pe to yamba animateur ozo sala makamu mikolo yo Shomi Dangwe donc Shomi yo to zanaye donc aloko to zana studio Shomi ndeka likolo donc boyo kapeye parce que ye pe muto azo sala base mikolo yo na animation na ye yango wana donc loko to zana studio to profiter balamoko chers internautes bo comprendre biso to sala musala obino bolinga to sala bino to zana Shomi Dangwe Shomi Dangere, bonsoir. Bonsoir. Shomi Dangere, est-ce que vous avez la charge d'animation africaine aux Anango? Ya solo. Te ngana ebika kembo kezo bina monde peneza tomber au saba avancer te pour dega ba jara be bois ke liwana na yaki nango batu ba animateur bongo baza pena suturo te batikala te baza ba vena so batutuka luji bafana na bona mikili na ebikutu mikolo ke azo reprendre les sous ba c'est le scrum tu vois. Donc bango de batna batna yebi pena ke no bazape bazaki pe danger mais maintenant ce qu'on a mis on a remplacé Giona donc makam tout ba ba sala sala yango ce qu'on a yi ce qu'on a yebi kama mayele na bango ce qu'on a na bimisi on a ki Shomi na ngwere parce que Shomi yo ba obengonde kalikolo et puis Shomi au sali bat au juste genre no animation ko bwa kawana au devancer ba mikolo ezandenge ni Shomi secret zani. Non, secret pena mingi ya soto landeli pena bien yo yebi to bana no tongo na mambamboka ya ovanda na mkopa monda ngo ya ndule ça ça dit vraiment que naza mutu oyo secret na seta ka bolo neti sikota msuna uti to ana ndia ya wa donc omona ke bulo zo salama ba ngongo ko tata msu casser donc ba casser ya pamba te do casser pena ya kusala musala donc to travailler gande makasi moni chiffre 9 par Robinho Mondibu mala elengi na ngozaka musala ya moni to msaba ba jara ba fruit wana ba soyoka boulot on a besoin de comprendre parce que notre président il est d'abord à travers et pelé les gars ce que biso ba chemin tant to yesu sur l'acception de faut travailler ndenge moko boina yi et on montre ce que to pesa ba to ba jara ba makambo na to ba mona ka kete bano mo été donc ça mon l'homme souté bako samati saka musala ba tutuka luji ba sala ba c'est le scram ba sala danger ba apocalypse tirari ba sala na mon Shomi na ngori na eka na rashango na bimi na mboka bendeli na maboko yango moni bat bazomina toujours bulo bena o saba avancer te yo yebi en tout cas Shomi Dangwe félicitations na yo ki
en plein studio na yo qui musala wene za soki bimi cartonné. En tout cas félicitations. Monsieur, merci beaucoup Yaya d'abord, merci beaucoup pour Yosa Yaya Onaibio Banda Kalaya Bosange et ndekona Jimmy Bosange, hein, Jimmy Bosange vraiment bateau basolo la bien pour Namboko tous en basolo la bien. Le roi yo d'abord premièrement et puis petit frère na yo Obusarana et Jimmy Bosange donc on a bana mutu nanga mutu akati kwa mutu makam. C'est-à-dire que ce monde qui no makambu yangwana. On se comprend donc première mesa ndenge comportement batolingi bayo kaka ta extrêmement kwa muke ya eloko binisi mukili déjà. Ah mama yo na yo kakete na toli yo pesa ginga mama yo senti mama trompe mama yo bilenga tango moke bominga ye mama yo omoni baloko tiango 4 lettres lelele chaboy hala tigelanga pena bwake popolelanu hala Jimmy Bosange na bwaka ker la médaille d'or tigelanga pena bwaka Adele Jogo bagudenze bilambebele Adele Jogo yo bachaboy chana nuboye. En tout cas merci Chomi Dangoye ba tout na monde ba se retrouver et là on a sali plaisir na Lélin Alves Champs-Élysées moi si à Pemben à Paris en tout cas à Sepeli Lélin yango donc Chomi Dangoye azali donc soko solo la leka chenga au solo la robimison na disque bango kutu saba vantete po ya nanga ya kati ya cité verte bana cité verte tout na pesi bino bambote donc ba Eric Ogala et ba masa ba se belle tellement to saki na bango wana bino boyebi ka ndenge mamango ezalaka tout Paris donc batu nanga mingi ya Paris yango mona lobi ker la médaille d'or Chube Kabisengo Jean Soldat Nation ya Mboka et na bosanité Rabi Bokole mon frère à moi yo yebi ya baleki et na bosanité masananga Gelite Poupa mayo jaune et na Miguel Ekese venanga ya kati yo yebi ka Paris na maboko donc j'ai peut-être bien Zulu Kabuko Union européenne et na bosanité Yuyu Kabuko cathédrale yo imamonde kendara donc ndoki pena poto na maboko toujours to sakanaka na mboka je sais bien. En tout cas merci Chomi Dangoye félicitations en tout cas ndenge to yambio donc ndenge ozaona dans le monde entier ezotala déjà donc pesa ta numéro contact oso balinga contacter ouais surtout mingi vraiment ya yo po ebina mitso na nzembo presa pesa nga chanson na ça vraiment na plein de chansons na za na nzembo ya mobimba donc ba tupena ba kozana posa pena ba bima na kata nzembo ya Chomi Dangoye reposa nzembo ya gatote za nzembo ya animateur donc ça dit que yemba mi pas président Robino Mundibu na ba master na kata orchestre mon ba chiffre 9 et puis pour comprendre que j'ai ko za pena ko loka ko saba fanците donc na pesika mbote na batutu dans les bons dans ndenge zala kaka voilà quoi. Merci beaucoup donc oui chers internautes vous êtes toujours branchés bon moni kande tout ça en plein studio dans un animateur bango ba sali eloko animateur combo virus ndengeni ouais santo vraiment très à l'aise au jubition ratandia et donc déjà au sala moi musala donc musala au sala qui ne se pela quoi donc on a boulot toujours il y a chiffre il y a noir et blanc PC loco bientôt là. Ouais, très bien. Ça, c'est le Viti qui a deuxième vitesse de l'animation congolaise, l'animateur international des Robino Mundibu, l'animateur puissant. Donc, n'a rien à dire. Bossi Boyo qui déjà né les grands Manitou, l'homme qui Manitou à Solo Nabino. Donc, vous allez toujours prêt. Ndebo mesana ro kabiso boko kabiso touro boko sepela makasi ya makasi penza boko savourer ba kriya biso sika auto bombeli no na kati ya noir et blanc bokozwa madaka bokozwa pesa loko ozwa na kokota bozwa mebele quoi ba surprise ali ya bien et puis ba auto balinganga bana Paris bana Luanda tozoya les Viti hein? Les amis de Luanda, les habitants de Luanda, les Viti Azo, il y a des invités. On a fait un anniversaire ensemble. Aimé Bido Chenaka à Luanda, et puis Christelle Blanche à Paris, Mireille Yava, Webikara, donc Guy Basket, Fa Basket, va tout.
tout balingara Robino Mundibu balingara Levitique balingara chiffre 9 toza on a toujours prêt oh tout pas balingara mabanga ndeka toza katandia awa numéro za 00243 code mboka na biso 89 287 29 27 89 287 29 27 obongi okozwa quoi Levitique bye bye. Merci Levitique virus animateur brutal. Yo zana virus. Muto sala ke ba deuxième tour Congo bazwa suspension na roboka quoi. Wana opesaka mbote na ngana venanga souvenir ngana Paris, souvenir ngambela li Angola. Na bosanité oki lo manzambi na Paris. Tanya Diams chocolat frappant. Yepe Paris kwenda votoka. Dans la bosanité bigara migolo leader nanga ya Pembe Robino Mundibu sans tâche abivis migolo zwa charge pour bige ba de. Wa no salamu alaikum muke. Masanga na bango. Basina bango. Mapango na bango. Robino Mundibu alobi. Pese loko. Loko. Yati biga wana mokonzi. Mokonzi alobi OK. Idée. Merci. OK, c'est bon. OK. En tout cas. Bana mikili virus ye animateur na bino azo pesa makambo abwaki ba jana no boye bana vige ayaya nana vige inana vige jusqu'à longombo souvenir ngoyo wana biloko wana virus abwaki biloko ba Pacho Marcel José Ginzinga Francine Machingoy Popol Udundika kana. Merci beaucoup. Merci. Donc, na sepeli na bino makasi au travail, courage, bozoko bunda, kitoko ato. Zanango, fifimbo go swazanango, gilenkenga gi basket loko bolingaka. Mano yo, bazobaka bakibi bazomelela bachafwe, Christelle Blanchot. Zanango, Aimé Bidosha autoroute Zanango. Ouais, c'est mon ami Aimé Bidosha, merci beaucoup. Mon ami de London. Merci mon ami. Kitoko, merci beaucoup. Merci beaucoup donc animateur, merci beaucoup notre travail. Chanteur toi animateur. Non, animateur bébé de l'homosaphilie à mon avanzambe, muta pesi mikolo. OK, ça va. Pesi mikolo bébé de l'homosaphilie. Merci beaucoup. Mbote. Kitoko trop et ça lui plaisir. En même temps pe na kana studio na moni pe styliste pe. Bonsoir. Bonsoir. Et non c'est la glotte fashion, la sexy sex, la mannequin top modèle. Bon, bah prochaine année parce que ngana ebi makambo te ko sala mais yo mo dévoiler en année. En tout cas vraiment tozo ba projet za vraiment moi belé quoi. Ba projet za belé to taki ozana de filer à un hôtel Venus vendredi donc to Panzaki. Siko a toza na première audition nanga nazo lancé déjà et au banda eza le 22 juillet na Saint James Hall donc boya bo découvrir et puis la glotte fashion a bombi marambo belé babi la glotte nde makambo donc la glotte nde makambo ya marama makasi balobi moi sur a bête so ba la ti costume a télé mais la ti weston a télé mpona na idéologie à papa donc la styliste souka oh la ti papa mbela mbali puta c'est bien moi. La glotte fashion, la mannequin top modèle, la sexy. Bon, la minute tozasu na papa mba déjà qui n'a siko minute mundi bunde makambu. Mundi bunde makambu babi leader à Pembe. Achara kabelote sou qui n'est naturel. Donc leader à Pembe le mignon leader Robino Mundibu. La glotte nde siko mikula vandiwana. La glotte en fait ça va na monaki ba biloko no bon. Pour contacter en tout cas vraiment pour me contacter c'est plus simple plus facile na boké na Facebook ou betika la glotte qui photo bon mon anga directement la glotte qui photo et puis mon numéro c'est le plus 243 code mboka donc plus 243 82 082 0086 donc dans ça la style nyonso na na style homme na style dame mimi na ça la mélange il y a pan na bâtissier européen donc bozala vraiment de citer et puis na ça la accessoire donc voilà bozala vraiment de citer même mingi le belaka kalikamba première audition élégance le 22 juillet makambo tous invité pour la édition on a toya to couvrir événement on a merci Claude on est ensemble il y a pas de souci donc merci beaucoup à la prochaine
Ok, merci, chers internautes dans le monde. Nous sommes en Arabiso. Au moment où en plein studio, donc Yangoana, Toza Awa, donc tous ici Moussala, Toza Sko, Toza Okende. Tu peux simboter na batu nyonso bazo landa biso na monde entier. Au nyonso balanda la chaîne, au il équipe la chaîne nyonso. Africa Info. Donc on est là, on est ensemble. Twente. Du nouveau à Kinshasa. Pas de soucis pour la couverture de vos organisations. Un reportage des professionnels. Venez contacter Africa Info Concept. Vous aurez un service de qualité. Et surtout, 1 pour les reportages deuil. 2 pour vos fêtes de mariage. 3 pour vos fêtes de baptême. Et aussi anniversaire et autres. Nous sommes très disposés de vous offrir un service de qualité. Côté photo et kobangate, ba photo shooting, ya modèle, ya lelo, ba couleur solo neti kaka na New York. Et koyeba na kutute, oyo ozali, okomi bossa na yomoko e. Venez nombreux car nous sommes à une phase promotionnelle. Soki olingi to diffuser makamburu na internet ezali kutu na prix ya muke kobuka na lisute Africa Info Concept, la qualité oblige. Mafuta na mafuta. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, site FM Moko, Africa Info avec Frank Stemai, Kiandankala, twende.